Yasmine aza petite sœur na ngai. Aza petite sœur na ngai. Pas de besoin de faire. Maman n'a eu beaucoup il n'y a pas longtemps. Parce qu'elle a mis sous le pan na biso. Et puis papa tiki va bien belé. Et puis dans le testament il y a papa. Ils ont gommé na ngai. Et puis ils ont Yasmine. Et puis ils ont maman. Parce que le problème est comme il dit sur ça que bande ya papa parce qu'on insister que non normalement il faut pas être comme tout kabula ba bien oui na boya quitter na bisi d'accord était kalupa et puis tout kabula ba bien mais papa tika un testament na ba bisi nga que non Yasmine azana droit ya pour bénéficier na bien mon côté à papa parce que azan c'est na biso propre azan petit na nga propriété. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne l'ai pas dans mes missions. Je ne l'ai pas dans mes missions. Je ne l'ai pas dans mes Seigneur. Comme on est dans la testament, attends tout na l'état. Normalement, il a un droit il y a bien à papa. Famille le côté ba oncle ba telemeli biso makasi. Nous na ye a ou pas na bino si ya moyen vraiment na bi ke ba to belé ba ta biso. Ba ta ba bonne foi baza. Ba mekano kusunga biso. Ba mekano kusunga biso s'il faut ata bazola biso ata avocat ou ezaki to la makambo wana parce que na minute ba oncle ba saisir nyonso. Obanda wapi obanda wapi nokite wapi mama batika olakisanga tendisi teke naza mwana bango te siko ngai nosa nini ata bino mobopesanga ata conseil sikona bana banolukela bango wapi yaya na ngai yebi na ye te siko ngai nosa ndeni. On va demander conseil à un juriste ou un maître avocat et après ça parce que de la normalement on a besoin maître avocat mais bah saisir biso nyonso bah saisir biso donc vous avez certaines possibilités ils assistent ata bazali na pasi poni batikanga la suka na okasoni banakomoneka na démission héritage on a yebaki eza ya baparent na ngai héritage on a yebaki eza ya baparent na ngai à chaque tour bazochoke nga nasali nini tomona komi esanga nona pasi esanga pasi nga nakomi ntina niveau ya koya na télé na émission mpona senga misungi ekomosa je sais pas comment on va trouver cette solution.